Voilà, très cher internaute, bonjour, bonsoir par rapport à Erio Yambelanga et toza vraiment awa par rapport à matanga o toza nango et l'elisi biso mingi, l'elisi biso vraiment bozali bosso ya bino le ya yoa et toi l'autre m'a dit la première dame de la presse, vous voyez qu'on est là maman na famille biologique puis na famille artistique en plus tozo le la lisusu contre congolaise voilà. Et on va tenir noir par rapport à deuil quoi. Toza awa toi vraiment. Kole la maman mindondo ko bimisaye ko kekotika ye na stade de martyr et sika nini to ko exposer corps na ye. Toza awa la artiste belé dans une interview bino mo boyo bolanda boyoka ndenge nini bazolo baba be émotion na bango ezali bolanda yango na osenga na yaga solo ngela ndo ebisenga ka ozala connecté déjà c'est na bandi makambo ozala connecté pour landa première dame olinga mingi na mutema. Voilà Raphaël Ngoyi Sensei Ngoyi déjà basi l'Afrique na bi ko Hollanda toza to le la kaka maman mindondo. En tout cas, tout le monde a dit que qui est très bien par là jusque là. Makambo bien artiste basé belé. Tout le monde pasteur l'été à Kanda Zali qui vraiment ko assister pe ko bimisa ma tanga ya moko ba confrère na ye ba consœur na ye excusez-moi c'est normal parce que maman donne avec na RTNC ne bisa RTNC et pasteur l'été à Kanda to monyo awana mambo maman mindondo pesa biso mwa liloba Lilobeza qui est oya kufi aza mama tolela ye na kimia tokabola mawa na kimia mutu acha désordre te ezesika kimia wana aza mama ba mama nde babota kabiso ba mama nde babokola kabiso ba mama baza nyonso pona biso tolela mama na kimia aza mama na biso nyonso vraiment ba famille ba condoléances famille artistique nyonso ba condoléances tolingi bino mingi merci. Merci beaucoup Boki wana abi moyen atia bakanda wana mingi ezala te pesi juste conseil to lela na kimia tout jusque là tout justement nazo yebisa Plamedi Mbaki babi héros dans l'ombre derrière la caméra mbala mwindu to bo bimsi a poto ya perdre to bando seleksa collection micro na biso to pe caméra na biso et pas artiste mususu botika toujours connecté merci. Voilà, tout ça, c'est qu'on a un bébé, vieux Johnny, tu as quand on va bien aller moto à Kala, et vraiment il m'a solo, vraiment ma casse, la maman Solange Mindondo Mingo, non mais que Solana et moi Moukia, mais qu'on relaté biso moi Moukia, maman Solange Mindondo, Golomin pour naïe à Zakina, ni Pebe Feni, ni à ça na vinaï. Maman Solange Mindondo a très cher et pananga. Parce que à côté d'un groupe salon très jeune, moi na Moukia, on a besoin d'un groupe Nzo, il y a un groupe salon. Besoin d'un groupe Nzo na radio, il y a télévision. Après tu sais que ça n'a pas la biso moko na nzoi to jouer après na groupe salon neto na kuta na pena ba mindondo kuna et puis avec très respect et pas na biso respect makasi au sakanate donc tout ce qui dit des sons vivantes na moni pas mindondo aswani sangate pas lobana nga mabete tango isiri to kuta na ba monde wana ya théâtre pe to kuta na ba nzonzi après to kuta na kata association na biso a NTPC ndé azakivement combattante na kati atako lutter pour association telema et kende liboso et puis na sukawa avant qu'on fasse on tourner dans tout pas théâtre pas besobe baba de best à tout tambour les minki Hollande donc ndé ka ko olobi na biso mambo ya NTPC o me ko éclaircir biso pe parce que za ba rumeur ezo salama o biso to za na biso ka ndé minoko public oto yé ko ebisa bino pe no bo éclaircir bango ba mambo a NTPC za moi désordre moi boy concernant mambo mbongo o ko expliquer ngonde mais non NTPC bayokanaki ba travailler en famille moni makamsu ndenge zalaka tangu mindondo akufi famille ya mindondo bayaki na réunion nande kona ye Patrick nde bitoba masuma tunaki bango to sala ndenge ni siko biso to sala sima na bino famille boso biso sima bango babi azande kona bino bokunda ye olandinga bokunda ye nde to kunda ye mundu eri moni famille ndenge zalaka après wana tangu siko masuma bi bon biso to kunda makambo yake ndenge ya mndore laki oh rien ata papa na biso ebike biso to ba mandater biso poto solo na bino masuma bi ça va dans ce cas là to travailler masuma biso na munoko na ye dans ce cas là to travailler en synergie biso association na bino c'était ça bon partout monaka mbongo oyo ko kabola bato orkeza mabe tangu mbongo bani ko kota organisation pezalaki bon ngai na kati organisation ya association parce que association comité zalinga za membre comité mais na ko sala ba démarche d'abord groupe salon ngabimaki liboso na quelques 2-3 personnes association
biso pena tout cas mbalo to cette démarche mon côté. Non. Wana ezelo ko moko to kiko nakoko aza mukonzi munene nakolo bela makamna yi awati c'est impossible. Bat basali ba démarche place ebele ka futo ko le bela likamaria ti wam eza malamu te aza mukonzi te naza na terre ko répondre ba question nati ya wana mais to ba makamela eza bien démarche eza malamu makamte OK bien eza biloka mike wana ba biloka mike ça sert à rien ay ba ko bongisa mo kaka ya nango gravité ki bat ba bomana bat ba sokisana ba poto pona ya kukuta na rieti wam bingana parmi bat bakuta na rieti wam ngana salaki ba photo pe monani bongo ko bombana ta ba photo ezali oui bango na kuna siko boko minimiser biso boko ridiculiser biso poto kuta na rieti wam ese abenga ibanta bato abenga ibatu abenga ibata bato abenga ibatu abenga biso batuti bon poto kanga ne photo za problème loko to kanga ne photo yango nga mumba na alors. Voilà, merci beaucoup, Papa Nangaï, Motoakala, Président Tchakala. Merci vraiment. Condoléances encore à la famille artistique Mobimba. Au bazo la maman Solange Mindono na biso ba pandisango pe. Toye longo na bango parce que totambola ka na bango. Na pesi merci beaucoup Président Tchakala, merci na ba réponse na yo et ainsi est satisfaire batunyo ce monde entier. Au balanda biso surtout exemple à suivre Banque mondiale et si koza ba state merci beaucoup. Tozo continuer tozo ko baka na ba interview na biso. Merci. Le terrain. Moi na lemba moko ta fioto la mbanga aya na système ya ko wele bembe. Toza basala nzambe mais toza bango to bobote. Soki pe makofi tobe tani. Voilà. Boni boyeko pasteur e komini nyamo. Mais bino amunduri bo wele pesa na chambo. Te. Eza système ngana zo kamwa makasi. To wele bembe te. Voilà. Ya kolobeza nini? Soki ezalaki jeune garçon mutu akufaki baningi baloba tala ba petit okisi ebomiye. Voilà. Awa bayoki mikolo balandani babimiselinga profession ngana yebite biso nyonso tokutana na njili le 18 na terrain Buda tokende po bakanga liwa landa tokende malembe bamoni mundangandanga akufi bamoni munduere akufi bamoni mindondo akufi o minute ya kotanga le 18 biso nyonso na terrain Buda tokendo sambela bakanga liwa eza mabete boso bosana ke ba artiste bazaba musufra mboka zo papa mboka zo reconnaître biso te environnement na biso ba artiste eza mabe eza salité c'est normal to bela c'est normal to zo ba crise cardiaque c'est normal to piquer ba crise environnement na biso eza mabe okomona mutu munene atie kombo na mboka metale sika zolala e malonga te c'est normal abela akufa tokotala boye place wana batie le 18 na yebi batu babonga baza mibale esobe na saisa ibagoya te soki bango baye ngana ko confirmer ke makamu mosa nzamba lobese ya solo aye tokanga liwa oui publicité ça ko yate oko ça la publicité mais oyete siko no loba boye tant que mobali tant que l'homme tant que mosala nzambe tant que l'homme de Dieu les 18 biso nyonso na na prière tangu prière aussi la artiste comme lui zo résister et sengeli to kufa landela so nzoto na yo o bela fo mi batela o landa ba soin mais mbongo ngo pesa te mo landa soin yaya na docteur te o landela ngai ne na telemibo ne na zabo na maladi so bo che ba pare bo banda bambangu siko so na kufi et c'est makamba prière et makamba santé fo na landela santé na cheboye tant que l'homme de Dieu tant que Moussa Nanzambe, responsable et artiste comédien, on a mon ami Sani, Namitia. Maman, bango nyonso basé yangai. Na bon de la spirituellement pona, NTPC, na bon de la pepona, tokanisa. Mais pour boana ben information à kitoko côté. Ya vrai ça boye. Ebembe comme na lemba te. Ebembe comme na lemba te. Ngande maman. Ngande mutu na lobby bale soke ebete landa biso na libanda ya stade
esika na tie matanga esika na tie bembe yo mto tekuna yo mto za na tie opa masumu sala ne loko te mena na autorité opa masumu pa masumu asa papa nga na alandeka na sima na mabondeli papa kende liboso yo zo soutenir na prière na prière mama oyebi ke mama kaka ye moko kamuta sali te mutu mususu asali eza te mama na biso atika na loba nanu te mama ya boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo conseil aza moboti kati ya mama soki mama aza te moye biso tobotama eza te nakoloba boye bajournaliste abasi boza bozoyoka nakosimba yo pose impoli nasimbi bino so mibali na bino bana tembe baya tobetana yoka wana okoloba à 100% ya art o naza nango naza na 60% ya Solange Mindondo apesanga formation nazwa formation na ye donc to perdre vraiment biso ba artiste parce que azalaki toujours pembe na biso tozalaki na ye nakoloba ba semaine passée avant mort na ye tozalaki na ye pe na tournage epai ya Bellevilletojouaki donc ça fait trop mal. Souvenir au tikala nango ya pa maman Solange Mindondo. Souvenir on a tikala nango pa maman Solange Mindondo eza koyeba kosala msala parce que formanga apesanga formation nazwa formation na ye pendant 2 ans. Alexandre ya ballet te ya théâtre vraiment koyeba ba expression scénique koyeba ndenge ya ko jouer donc soko zo komate place ma Solange aza en tout cas il est caté donc c'est ça ba souvenir eza vraiment belé na joie na épée na joie na ba film belé na auto jouer na épée dernièrement donc occasion jouer bino mbalé na ouais na auto jouer na dernièrement na film à Belleville TV na joie ki na ye donc c'est ça. Merci. En tout cas, nanu te pour azana yaya mo boye na ebité azajara bato za hypocrite te yé po bobe balana seke na scène au comité à part na scène na vie moko o ezana ngo en dehors ya scène non na yo non te vraiment non te yende na matata kara na scène. Merci pas. Ça fait du monde, Yes, pardon. Appelez-moi dans le massima, s'il te plaît. Pardon. Ngai na joué na maman te mais nayebi esalinga mpasi mpo nazwa temps vraiment ya ovaa na ye mingi te obi aoyeba ye mingi te mais nayebi ke azalaki mwasi mo azalaki makasi e bino mo boyebi soki vraiment bamatanga ezali azalaki mama moko oyo abandai vraiment kosala mosala na ye comme il faut e lelo atiki biso yoloba eza kaka nzambe apesa biso makasi.
ti akufi wana eza likambo ya kokosela mowei te mais vraiment azalaki proche. Tozala bomoko, tozala ensemble quoi, tolingana. Po soki tolingani, tango okufa oyeba te, eloko ni koleka. Par exemple neti boye, alali akei, makambo ezoleka oyo ayebi te. Mais tango toza vivant, toyeba kosangana ensemble, tozala bomoko, orgueil te. Po biso pe tozalaka, toyaka na sima ya baninga, ya ba mikolo, ti lelo toko vivre. Ba oyo pe bazwa na sima na biso, ba linga bazala sima na biso po ba vivre pe longtemps. Donc c'est ça. Maman, elle est belle pour Mindondo, vraiment sali ba théâtre belé. Liboso na groupe Salongo, tant bazo travailler na Lipati. Donc ba rôle azako jouer azako sepeli sanga. Presque peut travailler nanga nyoso asalaka pona ko koloba teke soki mutu akufi bokomo loba bolamu na ye mais pona Mindondo nazo loba vérité. Donc azako travailler bien. Pepele ya yandingo zo mona wa pepele. Donc tous ensemble lobi ku to mona susu pepele lisusu. Wana sikondi banuke na polémique na linganga ngote toza pepele. Bravo l'artiste, merci Solange, merci Molomingi, merci Mindondo, merci.
vous plaît. Allez, tournez. Aidez sécurité à ça, la monsala, s'il vous plaît. C'est l'ordre qui nous donne ordre. Et l'ordre doit régner. Les artistes, voilà le corps qui arrive. Voilà Mindondo. Pour la dernière fois, Mindondo qui arrive. Et voilà, DJ monté. Ya biso dans le climat là. Yo dans la bonne. Voilà, pas ça là, pas ça. Ya to famoli c'est là. On s'allie bien. À mentir dans un retard parce qu'on a pas de parce que c'est pas image. Anzi, courage. Si, moi je l'ai fait.
autre chanteur nde na esa bino vraiment kaka nde bolanda vraiment intégralité ya matanga ya maman Solange Mindondo nde tiko tozana koko Seigneur ameko yebisa biso ameko ko relater biso ndenge nini eleki ba parcours nde to sali nande to komi awa et puis juste on a fait l'analyse après merci. Ah merci Penza pour la parole non nous remercier non nous bande qu'on a biso artiste comédien nyonso o bazan libanda mboka en tout cas toza ko continuer ko lela ya na biso Mindondo o tiki biso na moment o to na kata ya martyr toza ko lela yaya bon ko tambola na biso tolongwaki na moka na biso ya cinquantenaire toye RTNC toye nini sala ngo ba bien oni soki nini Mongita, salle de Mongita. Alors que l'on a salle Mongita, nde toyaki mbala moko ti Lemba. Après Lemba to tourner, tu es place des artistes. Alors on a déjà commencé déjà 17h30. Donc on est 12h30. Na kotambo na biso lokoso kotambola, nde toyaki kokuta penza awa na kati ya stade na biso Martyr. Donc 0/10 bakiti ya lakite, bakiti baza kotandango biso toza kokoma na kotanda bakiti. Donc organisation to yebite soki famille moko bien sûr na yebi famille loué ba chapelle ba kiti bango moko mais na yebite soki oye eza ko leka wa pona yoki ba yibi kaka mbongo mais to yebi na biso bato ba yibi mbongo ngaso no seke sala nga pasi po yo yibi ya muninga lelo yeba yo pe lobi ba ko yiba ya yo donc to kende kana kimoyibi na kimoyibi mais pona makambo etali penza place na moni batuto sko ba vande calme to vena so calme to mitale bakite ye ba vena bango o moni sko na yebite te na hotela boemba mo na hotela po biso kota ba artiste na yebite te musu to louer podium na si to louer ka podium to louer na biso podium je crois nde na omonela ponyolo babo kasi pour organisation c'est la mise 0/10 mais ba bibino an TPC besoin que organisation bokoki na bino te besoin que na bino famille kasi famille mteza organisation ce que 0/10 par rapport à bino bozi yango te ya bo pesa baninga 0/10 ou comment un TPC on combien et l'association na bino ya ba théâtre oh on est dirigé par Vieux Massoum oh ngaza na kuna te ngaza na tokanisa na tokanisa na pakosiko na zali susu na baduche je crois na zwa invitation ya Fiston Sai na zuli so invitation ya V Ngalufa donc so moni bat baza ko kima na bongo yeba kuna mabeza po babi muntu mutami kima rapamba te mutu soka mikimeli na yeye baka no mabe koti donc gele en tout cas bande ko na biso apoto organisation est très bien to kana biso bien donc na minute to kana biso bien lobinde to remona penza no organisation ndenge ke sala malobi lelo ndele fair play ya organisation lelo ele na fair play mais lobinde penza organisation rezala makasi na sepeli pe na sécurité ya la police en tout cas muto ya la police na kata Martyr nzamba pambola epona ko kota wa penza ba contrôler o yeki na prison ba kangi yo o yeki na mbeli ba kangi yo o cha tumba kuloko mingi makaya mutachaka na yebisa ke déjà keba Martyr eza très dangereux ba ba soda o tumba ko ekota te mais bato ba belaka shimboki mingi nde ba otika bango ba okota na bango. Voilà, c'était la Coco Seigneur, il est toujours comme ça avec ses comédies. Voilà Coco, merci. Mais merci te pour tirer le romone ko loba. Ba ki saka se olobite. Elo kana na loba. Moko pona bandeko na biso ya poto. Pe caméra, tozo banga bato poto bien yo bunga, bagangi ta ba moni yo. Soignez ma parole. Moneli yo wapi na matanga mama Mindondo. Soignez ma parole. Ngana mo pa ba comédie quand même. Nga romona na papa mate o mona nga bo te. Ebele kutu na bwaki bango yo na zuyo. Donc na remercier bandeko na biso tout ba Duche, ba Gianni Vexas, ba Po Firenze, ba La Duchesse, ba Anse Luzolo. Oui, na remercier penza tout ba venanga Jiklo Katondi, ba ngade ngadios quand même, ve ça va quand même, ba ve Kokudan Zombo, ba ve tout penza boza kuna. Donc ba mbote belé
Donc to continuer ka kolela maman ndenge bino pe bo vendre place moko bo lela maman. Malheureusement ba benga nga na mutu moko Hélène Zimundele na kati ya Londres benga nga bino bana poto nyoso ba na kati ya Londres. Donc depuis mère adayaki bo liate na pe bino courage bo supporter ka jeune wana to kundana biso lobby. En tout cas bo lia na bino nde bolingi. Merci. Merci, ça finit toujours avec Comédie Moko, Coco Seigneur, Azaleka Mutaba Comédie, allez-y comprendre. Ngai pona ngai na ebité, na sala mo analyse mkie, na nga sala analyse mkie, nga moko. Mais lelo na bina sala ngona mon confrère on a lingami kaska dima. Le motivateur s'il peut faire son entrée déjà. To me koso la mo analyse ngondenge leki kaka dima bonsoir. Bonsoir. Et condoléances. Merci pareillement aussi. Merci, voilà. Kaka dima to beta moi analyse moi mkie kaka parce que déjà Plamedi Mba qui a signalé déjà to comme na suka mais to beta moi analyse mkie ndenge omone matangeleki ndenge ba matanga biso ba artiste na biso le kaka betela biso no ya maman Mindondo omonyo ndeni. Merci beaucoup pour la parole pesinga. Merci pe mingi na bat bolanda biso ba mbote na bino belé. Bon, organisation juste pour le moment moi je trouve que c'est bien. C'est bien par rapport à Ndenge Toyakinde et tout. Mais c'était normal parce que corps penon nous ont prêté parce que corps est outil baluka balemba et outil ba mongita et outil ba rompe victoire ti kolobaye comment ba chaise ezaki nango déjà. Pour moi je trouve que tout est bien. Tout est bien. Tous les moments na sengo. Malgré ma rumeur il y a ba yibi je ne maîtrise pas vraiment l'information parce que n'arrive vraiment remonter mais pour l'andela na bige yo première dame on a ma casse na ba recherche na ba information na bige to kota betongo vraiment biso mi balé donc kaka saka di mana bino yo les motivateurs de la presse congolaise mingi on le bezate na tisigo to ara la matanga première dame na bino yo s'il faut vraiment ya osala on faut s'abonner massivement Congo fula donc Congo fula bango donc Banque mondiale n'a pas si au mot de place aux alliés donc concert on a biso yo to me caméra on se soutenir quand on est à la big up à vous on est ensemble. Voilà, merci, on est ensemble. On est Sibinoka Kebembeza qui na 50e et na RTNC na maman Mongita et qui na Lemba et qui na place des artistes. No mo bozo mo na bilili bomoni bilili lobby na place na nga. Pona ngai na obika ke to le la maman Mindondo na motema ya kokita to le la maman Mindondo na sengo mingi. On est arrivé à la fin de cette analyse. Je dirais un grand merci à toi Miss de la presse Clétienne Longa ma concert chérie, je t'aime beaucoup. Un grand merci à Cascade Dimayom qui a participé à le motivateur de la presse. Un grand merci. Derrière la caméra, je vois déjà Plamedi Mba qui balobi aïe, qui ngana comme benge souma yestro. Ça n'engage que première dame, l'étoile de la presse. Un grand merci à toi mon boss Banque mondiale, exemple à suivre et pourquoi pas Richie Watouma, mon réalisateur et grand merci aussi à toi Steve Kambanga, mon cordon. Aïe, je vois encore la perle noire. Chris Ronald Nazam Mobile, un grand merci à toi, à toute la communauté de Congo fula tozaka awa lobi bozwa suite comment toke kotika maman Mindondo na lie na ye ya repos voilà totika connecté ya Gaston Longela landa maman yango senga ngana depuis France déjà ya Gaston Longela babi code de 0242 futur député Landa Miss Maria, Yann Anthony, tout le monde, Destin Goss, Tiflo Kembe, tout le monde, Wyclef Bokungu, Tamaris Katompa, Raïs Kabeya, Christian Mukuma, Diboza, tellement belé, Junior Baby et toute la famille Kalala. Je vous aime tellement beaucoup. Mes enfants chéris, Isamaïla Manzaïla, nous Manzaïla, Abouba Manzaïla, en tout cas, je vous aime tellement. Isaac Fwamba, Ismaël Monganja, Mambo Tebele, voilà. Tout le monde, lobby pour la suite, il y a Matanga Maman Mindondo. Merci beaucoup.